Bonjour à tous les abonnés de Karine Yamado TV et les amoureux de Karine Sedissounel Baka. Toujours abonnez-vous massivement et gratuitement sur votre chaîne YouTube Karine Yamado TV tel corps tel cœur. Kaka nenge nzoto nezalaka munene bosepelaka na yango nenge pe motema neza munene mama oyo ayebi kofanda na bana. Esepelisinga na mokolo lelo ya koyembela bino votre star bolingaka mingi sera ba DVD. Si na époque ya YouTube bien que mikolo ndetsa za te ebité pona nini pe to sola ngona ye na kombo ya Niki Lopez. Là je dis à gloire ngoma moto fa 3 a fonga tout déjà caméra tout le monde a notre invité moi c'est mon kitoko nzoto kitoko a jouer à kitoko même kola zo mona na tete ebité so ki pona nini maman Niki Lopez. Bonjour. Bonjour Yaya. Bonne santé. Nangola nzambe ça va. Ça va. Mais ça le matin dans ce monde sous na ba film na invité on a toujours en dé on la camarade na yo to Nkolo et jouer les kitty to cop parce que Nkolo wa bien pour nous commerçant to cop on zo bebisa ba tournage ba tout on va zo bien souter Tony. Bon tout qui mode matin premièrement na perda ki o yanga très cher yanga ya kati jana mascotte ma jumelle o tozana Brazzaville surtout tambola batuna biso bo o kana na o bozama pasa tonde ni habité ya bimina libumu na bimina libumu mais to sala ka dio na biso bana suka ye cadet ni to sala radio pe a sonama pe manakimia bon nazaika na système oyo après kolela ye kofungola suki na kangaki nazaika na système anwani na baki nwani on planté après 40 jours. Après 40 jours ndena malgré to lataki 40 jours te mais ngai selon ngai camarade na ye nga moko na ndenge na nga na baki donc na planté ti diano ko 40 jours na mabele ndelo kwa 40 jours pe lekaki sikonde na telema na bando sala pe makamsusu. Tout fois on côté Diana on peut dire au tournage obique otiki noani oui noani et puis on a beaucoup plus le mariage noir pour na esprit ya matanga. Est-ce que ezalaka osalika bongo pour na kaka o la saka ba toi que noyo olingaki mingi wala baninga mso ya théâtre tu es vraiment au fond de ton cœur. Te Diana zai camarade nanga bani so ba o mukinyo so yebi non mascotte azala yanga penza yanga ya kati. Toko sona na 12h juste na 5 minutes toyokani yo so kocha baluki elio aiso ukota prendre ralentir talute ukota prendre yeso ba liboka boka abu o mon oyeta pe bana après enterrement na kendo tala bana mais comme nazana makamususu nazo salaka yo moko lobi awa naza mutu na koma oteka bilamba mo landela keboye ozongi boye parce que ena yaki boye na tika ki pe marchandise faki na zonga na kendo tekango na ye lisusu mais na solola na ya Lili na téléphone ya Lili ndenge nini mais biso ba mama ya bana wana lokola jana za kite jana za suste ezane loko moko oyo to bande ko bongisa to kendo mona bana bomona ngo kaka peut-être to benga bino bomona les amis parce que to saleli en même groupe WhatsApp les amis de Diana bana bana na biso ne fiskata vers à loso e bandozanga te ngabula na ndenge na yo mo pe ki privé ndenge to moni maman na biso la patronne na Belgique ndenge passé na ndenge na mo bengi na sene ba appel te na ndenge na mo ka se eloko na omoni eloko malamu ezalaka omoni nde Belvia sali aketika na ndenge na ye so yenga na aketika na ndenge na nga na obetela mo mulolo awate o comprendre obi ya saki mabina kelena te non Belvia za ndenge ni Belvia kababa ndakala Belvia za kama ye pesa kamara nanga Belinda nga benga bela nanga kala ya tongo ozomona afutela ku mwana nga Samantha ba Minerva l'air za maternelle wana kutaza Belvia lelo te bo mona ya lelo te oya wana ya nga ya kala Belinda sans détail damena irebu pa bango so ina okende kotala bana pe na part nanga na oyebiso te ke na okende kotala bana bo mona kaka ke ya biso kaseleka na caméra bo so eleki na caméra za mabete bo mona te mama Niki akende kotala bana ne ameme moi sakombe ya mungwa ameme moi sakombe ya sukali akende kotala bana mais à part ça mama nyos to azana posa o ayebi kaza camarade ya Diana
oyo abanda porter Diana à cœur amoni kanga kende ko soutenir bana parce que Diana tiki so bana Diana azali soutenir to mona Diana à travers Berly à travers enani Evin to kende mona bana na biso ozomona to kende mona mama nyata mama Angelinga kende mama Karine Manjou na pesi mbote mama Francine na Sénégal so bani ba sala geste pour na bana ba osala ba ozelate karake pour lokola intel to soit groupe wana to sala ki poto kendo sunga bana te bongote to sunga parce que ezanom te ezanom mulai maman ozaki proche ya mama Diana ozaki camarade na ye mais makamsa mike mais ti siko no mutu mote approche na ye open a fongoli biso pina la vraie version ya liwa ya mère ezaka ba les ont dit ezaki pemene avant akata motema na mikolo suku bozala na ye atikela ko totalement vérité mo boité oui ça là que ememi na crise soki otunanga ba question e salanga na passe na motema komona Diana te na mbeto hôpital ngana utaki Cotonou na partir Cotonou to bande ko solola na yé loku nako kosa nako buka lokuta te to kutana na mascotte te to bande sola na WhatsApp na fse mama na yé eloko ka senga kilote Adidas niki yozo lata ba kilote na yo monde niko bonga izola ya rouge blanc na fse na elio ba robe mon besoin mon pépé ya ba Jamaïque boy na soma na Benin na fse na elio robe oyo ozo mon pé ozola mon pépé mais to kutana na retour soki na uti matadi koteka abi justement nazo zelo soko ye to kende braza ngai se ça va to kende nga na otika yo kuna pa ba nièce nga na ozonga po nga ko vanda trop donc loko na komo sala misala mikolo na osala te donc fona voyager na kisomba biloko ya oteka na zongi na matina matadi na teki po awa naza vraiment mingi na ba client mingi ti nina matananga na ngona matadi kuna le boss est Alain Boyo na pesi bambote belé ya soutenir nga hermo na msa meminga na bureau na bango na tekeli ba président Dombo Singa na tekeli bango na otekela bana matadi ebelé na zui ebela ba client kuna ozomona c'est ça to kutante na téléphone na yebi ke omoni jour o Diana kufaki falenga na ya lundi nango mutabenga nga informer nga Diana zobela eza mimika bongo mimi mtatindela nga voice Diana sali crise na yebite loko nini lekaki ti lelo na tuna nzambe pourquoi na yebite loko nini lekaki o esala ke lelo na perdre mascotte donc mimi mtatindela nga message nde natali ke le temps na tikali na moi 2 semaines na ya na yebeke na okuta Diana na ngai en vie parce que na yebisa nzambe yenda za médecin par excellence est capable ya komisa tina te akomisa ngo tina parce que yende so alobi non so alobi oui bon asala makambo na ye yende mta permetaki lelo to zanga mascotte soki ya linga kite to ngato zana na minute. Je sens vraiment que tu parles avec ton cœur parce que même ma monsieur ils ont porté na peu quitte mais au kanga mukaka tout le bilesco par rapport ya komona no lisusu te na ba film on a besoin na compte ka matanga ndio ko to souté to otiki no théâtre pour que bolingo mo za mo ya mbembo entre guillemets ndenge zolo ba mona mpe so pe ya solo bon pona ko lingana na monde na biso to lingana ka penza te ezala ya lokuta te za ya solo mais pona ko jouer en tout cas 2021 au bandi ti to komi lelo so ko tourner ka 2 pièces na Keren News mama pasteur Keren na peso bambote belé motema pasteur Mayala na tourner ka 2 pièces na Keren News parce que toza ba tout on tourner kuna mingi même na groupe na nga ya nouvelle vague ya mama via na tikal ko tourner à ta pièce te so na za tournage banda ozala te même so na déplacer tournage tikali ko zala na sima moi na raté mais ezaki na tournage moko ezaki à peine na fena zo vol le 7 mars pona kende Cotonou ko somba biloko ba tie tournage samedi moi na fallait na que jouer mais na zaki na moi ça autre mais zaki te po so na ke côté kuna poto ndo tourner kimpoko le temps na zonga boy na sa valise na ya sa checking inga semble nga difficile na ba couvre feu ba check biso 21h ana linga ki simba te na yebisi mama te lokwa to tourner pièce ngo mususu na kini mususu kuna na mboka nga na sa suite nango na kini bon c'est ça donc ba film est presque ya groupe o ba tourner et ça là qui nazala na ozala raté mususu nazali banda tournage etikal kozala
mais même si na za boye tournage ezate so na déplacer tournage eza na tikali vraiment ko tourner na groupe te na éviter nzondinga bon avant la kota na groupe mama vie na za nzondinga na za nzondinga bon na éviter elongi na ngana on comprendre te na éviter yo mona ngandeni emsu noni na okanga mikolo esepesa batu te nazo yeba te soki elongi na ngai ezobebisa bafilme batu nayebi te Karine mpe so azosala bafilme ya misusu abenga atanga te na tourne mpo ye mpe tobanda na ye kala tobanda kala na ya mado nayebi te soki elongi na ngai ebebisa bafilme peut-être emsu nayebi na ngai ojoue te oyo bayesika baojoue plus ke biso yango peut-être baobenga nga te mpo naotuna nao bafano ya biso bino mutu botala biso nayebi te napesa ya malamu te po bazo benga ngate siko so ba benga ngate na forcer bazo benga ndete ba benga ngate bon tourner ndeni OK donc ba vena YouTube bazo benga ba ligne ba souhaiter ba ya DVD na tourner ndenge nini emsu so ba benga na yo bebisa na yebi na ngo jouer te po nde eza bo théâtre biso so to yekulaka emsu na komate peut-être ya moyen ba benga ngeza te po na bebisa elongi na pesa mabe bebisa film ba to peut-être mais papa ba vitesse ma mningi kende lebina ya lilo YouTube parce que yo ambiaka ce pena le log non au fani pena tout ça classement ba opi ba yena ba na YouTube ba vitesse ba fille bon jouer bien et vous anit banane bon na mona dozo jouer bien et exemple ba film sous ba ye na yebi bango te nani Renate la petite Renate a joué bien Illustar la Donna bon la Donna na yebi été na yoka ka kombo la Donna na yebi été mais a joué bien non na mona été lokuta mabete na ko saté Barcelone Barça joue très bien. Barça joue très bien. Barça c'est au joueur naïe. Barça zaka na YouTube peut-être aussi jouer déjà na Barça. Tu jouer déjà na Barça. Et ça na bana msusu na omoni bango kana bilongi ti la donne. Même si na bien elongi na kombo boy na ebité. Facile à garer ndoto peut-être. Te lokuta mabete na ko ça sembla te. Na yebi kombo na ye. Mais ye mutu na ona mona yebi loso. Mais donne bien été. Mais deux ans avant parce que deux ans trop bien na deux ans to jouer na pas ya mayo to jouer na ba pièce ya mayo to jouer na deux ans ya disco la donne na bi en tout cas lokuta mabete na yebi kombo na yebi ke la donne aza mais ye mutu boye non na mona téléphone te na ndenga mabete na yebi kombo ne mais non na mona jouer te non na mona te non na mona ye mutu te mais na yebi kombo ne ke to na leki na biso ayesika la donia mais na yebi non na mona te otanga déjà Illustar na che la donia malgré na yebi te na yebi kombo na ye Marina oui nani Dozo de moi Illustar nani Dieu tchaki Barcelone tozalani déjà kala Barcelone tozalani déjà kala petit na biso Aïda azo jouer pe bien et belé pena msuna yeba komola wote et belé yeba komola wote mais na yebi bango la bilongi na ba kombo boy na yebite tout ce qui na biso ko citer pour to kota na partie mosusu basi ya théâtre beaucoup plus bazapi kana mibali ya théâtre est vrai ou faux mais mutaza mbala théâtre Aminata te ayeto yebi ba kasi Aminata ndem mtawabala kasi yendeti bon suba nani susu mutu mususu abala muta théâtre eza nani si oya ya président V12 ekokiti nani mususu mais ça la fille moko à chaque fois afinga ko makasi bon finga c'est trop lui mais alobela ra mingi ngai oniki alobela ra mingi par rapport que entre guillemets au vivant na personnellement notre artiste président Chico Ololope atiki école mobile bino bolukela batu makambo atiki école o baya pe baso bima na modèle na e au ça vraiment kitoko donc par rapport à wana chaque façon mutana liki na YouTube alobela rayo ngana na yo kate botindela ba lien na talako pour se défendre yo tala no yo kangote non Chico azai piringa Chico azai yanga ya kati
Chico Maswaku, Christian Shoga, to bande ko voyage. Moni nga na yeba no président Chico Pululu te pe à son âme. Na yebika Pululu moko azalaka ya théâtre, nga pe na osada ya théâtre mais to kutana kati. Et au salake azana voyage moko boye ba bengi ba invité kai ake jouer na Kasangu na nini na Kisantu. Ayebisi Maswaku te lukelanga défi o ba jouera bien oyo akoka population soka matina stali boye a rejouer a oyo ka sonité Maswaku abenginga abengina généreuse tokei eloko wana na nini na Kisantu to joua na salle moi nene boezana na Kisantu wana to joua to silisi to yoko zonga après ba yo PC les sous production sous matadi to yo keli matadi boma mwanda kabinda na soyo to kota grâce à président Chico Pululu Chico azaki pire ngai Niki Lopez azana mobile na ye Niki Lopez azana mobile ni naza o anga mobile na mobile mwindu na lingaki makasi mobala mwindu mibala mwindu taka mibala mwindu baleki elo ni na ko pesa ne lengi toto ngasi pa mwindu ah monstre da oyo quoi qui songi oyo bomena libala mbala ngaza allergique obi mko babimisa ba liste abande ko zela kombo amuna non Chico to pensana ka makasi to mesana kana Chico makasi eza lokwa masoko ko kutana na masoko na osa ba blague na branli Christian Shoga neti président venanga Maswaku il fallait ba payer personne moto bisiko zali. Bon, c'est une histoire que il y a un manager yo azala un petit pont. Ne ba kosela ke makam. Ane lo ba makina ebite so moi tena so kona ba so za solo. Mais obi ke abenga ko ne pona mamba spectacle. Pona makamba ko jouer pona mamba musala Chico azaki piringa. OK. Maswaku piringa, Bronli piringa. Bana Chico. Tokutana ouais. En tout cas pas on a kitambo balongwa. Bateka parcelle wana après liwa Chico place ba koma na ebiti na ebiti mais bana basé éparpillé to ketele la mon place ni non na yebi Coco Chanel na yebi Chanel Judith Chanel na yebi bango bazala na mama bango Karine bazana Lubumbashi na yebi te so bazonga mais na numéro Karine na solo la na to bando solo la moi mikoleleka ki solo na mama Karine oh bon la solo tenga na Karine to bambanda Karine a semé ki na bisoti OK. Oh, c'est mec qui n'a pas beauté la bana. Oui, Nazana ya Jessie ndo ya papa, ya Jessie ndira kenda na ba mama Ida, mama leka ba Chico. Mais autant des fois pas trop polémique hein. Bon, au moni qui lelo emso oketala lokwa ba téléphone et comment mamse comment on les par téléphone londeni kuna boa bien ezaka kotala te un peu ça solo li boy na boy bo solo ya liboso bandoza te lokwa comment mona na so eza kozanga opesa bana te liboso banda ko mona na te lokwa nzamba ko mosunga mukemke zo mona na l'équipe nza o mona opesa bana ata lokwa nga te kana ngi lambata mwa polo pas Jessie ata mwa ketch sans problème. Merci vraiment to cité na biso na première partie na biso to côté skona. Merci d'abord na Glongo Motofa 3 azaki na sima caméra. Mais ngabela. Oui. Na yebisa tabela. Bela changa tala joua na camarade na. Bozela te bo moni lobby Niki amsa kufi boye Niki boye na boye na tourner te ata na sala commerce na tourner te. Non, tourner te amsa na biso. Kasi bobi mo artiste comédien pe mo autant ko kufa ko na boye bana ba bengi souté ba yoka na ba bien ki ba fina et on ça qui passe. Mamba au final c'est trop dîner mamba au final te bon éviter nga na lo bande na part na nga MC long na nga se pesa batute MC sous na yebi ko jouer te peut-être. Bino ba ma DVD bo pesa bo monsieur boye na site tournage beaucoup ti ba bande ba YouTube. Bon, ça va m'accamer. Bon, faire voir que bien vous allez sera DVD d'abord. Ah, banana on va ça bon. Ah, qui maman DVD? Ba maman DVD non, to ba maman DVD na ba papa DVD. Ba maman DVD na ba sera. Na ba fi en ligne. Ba fi en ligne. Non, c'est ça maintenant grâce à les moussa, on a envoyé les cas. MMG numéro international Glody Mabwaka ainsi que James Banda, Patrick Ndungila.
bozoka makambo eleka ba mama DVD na ba bana ba vente en ligne c'est mon hôtel ba vente en ligne non hôtel bon ba yaka mingi ala atalaka ayala jouer moko boye ala jouer moko boye ya muto azalaka déjà so hôtel mo amika bon mona a jouer ata muta joua lokola mimi mais mimi aza mimi si la pas asila jamais ba kozwa mimi ba comme c'est si la jamais ba kozwa si la ba comme c'est mimi Bekam a Bekam, Mimi angaka bonguna nga azaka bonguna e. Niki Lopez pas Niki Lopez. Eza loka ya mado pas ya mado. Donc mutu lomta incarne rôle ne se ba wana yo ko incarner rôle na yo. Muni o jouer rôle no tala a monte ayina image na monta bien ayi ka so jouer ka lokwa nga. Ba to ba après. Te lokuta mabete so na biso no ta ba théâtre na kosi. Yum to zala libano mbo ni surtout so na biso no ta ba théâtre na kosi ya na vandela na novelas na ta na inspiré. So na biso ke na ta théâtre na kosi en tout cas ndeto zaka to eto tourner boy. Na tourner na pesi o yangai na pesa ya malamu na pesa ya mabe na zeli ba fan nanga ba ya ba pesa nga ba critique nanga ba remarque nanga mais so na vandi nanga msusu na otala nanga te mais be extrême qui aime na YouTube na zana théâtre na nani bona ko otala na osekala na okanga mapanzi mais baninga ba jouer bien otala ba honte bo jouer bien baninga bo jouer ba ndam bwana ba ndam ba tsaka ba quelques minutes ya mundi bazo bi mo péter au fi tourner ba film otala raté sobo o ya beaucoup na mona scène comme no nanyo zo siko yebo tuni la dona la dona comme no nanyo monte ya onyonga na sa mutemo on sera na sa te anyonga te na yebi pe nani comme ne nani yo Luka Kombo Priska Kanushi Priska to jouer pe na Priska to jouer une pièce moko ya chef Christian 12 ouais biso groupe à Nouvelle Vague. Merci vraiment na Blanc Motofa 3 derrière la caméra Moussala Kitoko. Merci vraiment de s'abonner massivement à la chaîne Karine Yamado TV pour bilenga boizaka ka awa na Karine Yamado bobi karisi 10 non donc ka karisi 10 lo msuté to koti siko na partie ya Elubu mère to lambani lelo. Bon boyebi ka kolamba bopimela nyonso me kolamba ya mboka na ngai Eluba lelo no sala ngolo na mayebo mo boyebima ya fraîche za chocolat bou no sangoka bouillon na mo fufu na mo likemba mo mkeka pembeni ya ndi na olamba mbali boso la mweza ndini polamba nini idée wana non po événement le kaka po esa ke bala msuna ndako zala nini qu'est-ce qui s'est passé? Na lamba déjà na chaîne ya boss na biso Jean Chibo Chiboaboa na Eco RDC na sala ke lubu ya Makayabu na yo sala lubu ya Misili après ba yo benganga na makusa ya président boss Clémence oyo ya global nous global na sala émission makusa après ba sélectionner biso parmi bato babima ki to wele la $500 na kende pe na demi-finale mais na demi-finale ba ki ko kata biso ba bimisi ba pone 2 personnes ba kenda ki ko na ebite so ezai banani po na tikala ekotala sustonde ezai mama linga na Belinda mais na ebite na bango mibale soki nani a gagné ki parce que après wana faut ba bimisa ni basa la finale on dirait yango tozwa ki matanga ya Jackie mama Chako pe à son âme na nani na Diana eko bakisa masima mais na ebite so nani abimaka meilleur abima premier azoka $500 wana na super la pisa super non lambaka na ndako na bino pe na tonza na mwa muki zala bilo nini et puis eloni salama pour que batina ndako batike la sko jeune fille mo to mwa mwa muki alamba bon eza tellement kala biso to kola na système ya tour olamba en tout cas na ekola kolamba na ba âge ba 10 ans 11 ans donc on a zaimo na suka bando tshela biso horaire na mur ba tshela tour na so tour no yo sa ndako yo osuka bilamba ya ba neve na biso ponga zaimo asuka na ba nièce oke wenzo lambi otikika biloko na ba yaya ba kaboli to ndo potana bongo mingi na mando lamba mingi mwa emso ndunda na chango nguba na kalingi Thompson pembeni ka bongo emsusu mwana meki na lambi mayebo oya matoi na nguba lisusu na bambinzo ocheka ka bongo emsusu Thompson na ngai loko ezai plat préféré na ngai yango nde banda kozanga te
musakata. Ok. Thomson ngai bande ko zanga te na ebiso ai na vanda pa ya nanga mbali wa bokolanga azeso ayeka fongoli sanbi Thomson o niki yango ba mama na Thomson onje ba yeba yo so zo leka ba benga koka yaka Thomson ngoyo yaka Thomson ngo so lambi na lambi Thomson lelo so na lexi jour moko jour ana na lamba Thomson emsu ne pina emsu na ngai na chanja ngo kana chanja ka ni malembe ni na yeba olamba kala tongo Dans la question tu poses awa na cuisine na bureau dans bureau musala na chambre et l'on est garda libala on est-ce que vous répondre na soka dans aussi ça non si ça OK si c'est tout côté na kati ya cuisine tout monde a loko oyo maman Niki a kolambela biso Michel Lef le grand saoudien moto moko bien merci Kito. Merci Claude, ma moto fa moto moko bien en ça la musala kitoko. Tout ça sur la carte de cuisine, to présenter siko biloko. Oyo maman Niki olamba biloko nga mona juste la kitoko na moni bangolo na ngolo mo boy. Ya no sika. Na bona oloba. Dorcas mafuta ya mafuta na kati ya Afrique du Sud moi si ya choko me minu pembe. Abwa ne pembe ne lo na pona pembe na minu po minu za na baswe makasi ko lega nyoso to. Moi si d'accord maman Niki yo azolamba yokola ba yokola kaka mais présenter biso na ngolo na nga ngoyo ngolo mai ke ngolo mai ngolo ils accompagné na no lamba ngolo oyo na mayebo oyo mayebo eza ya fresh ibo nde mayebo nde eza boy soko lali epolaka donc ndenge eza boy no sala ngo no sala bo mona kande no lamba no lamba mayebo na kati ya no chama yebo na kati ya ngolo nanga na toximo makemba nanga un peu de fufu ezanga te bi boyebika obe pisse na salela yango no saka bouillon ya ngolo na mayebo wana merci maman ngana ki na libanda na tiske le micro à chaque fois moi loko mo boye yo ozo faire expliquer na ba téléspectateurs à Kerinia Malo TV et so na mona loko mo boye o za un peu spécial na roya pour que toi ascension to beta c'était sur ça. OK, problème. Merci Manoto. Ngala bino to kutani juste après. Bye. Nana sa skongolo na ngai omoni na sombi ongolo ya chambre froide na kende ko luka oya mai oyo ya fresh ezaki ti po balamba ngo pe na ngolo ya fresh na n'importe quel mbisi ya mai bachaka ngo pe na mayebo oyo ezaka uniquement te kaka ba mayebo elamba maka na ngolo no ba mbisi ya mai nyonso tana nzombo atana mungusu atana babenga ni mbongo elamba atana mboto elamba mai même kama yebo kolamba ngo pe na musuni atana babenga nini ngombe atangulu et dépendre kana eloko oyo olambela ngo parce que non sala ngolo oneza zei bino mo mona na osokola ngo siko na pompe fona longola zei oyo nyonso na longoli zei après na opasola ngo na pasoli yango na bimisi ba salité na kati na chamwa eau tiède na sopeli yango après na sali sauce na pichango na moto na si bino mo na kati émission bo mona ka ndenge na osaba o déjà si batala ndenge na tumba ngolo oyo ba mona ka ndenge na bande ko sala ka esale leo na sala kiana yango na osala pe awa ona nzo sokola sko ngolo nga fona longola ngo zei nyonso faut sokola ngo penza bien olamba biloko fokolamba biloko bafani na biso bamona mama chérie Suzy Banda ya Nzambe amona ndenge na olamba ma sœur chérie Kati Wawa omona ndenge ndeko nini kilopeza zolamba Bobette la victorieuse
Moi, je suis aussi ça. J'ai une angolo avant na sala ngo. Ah, si on n'a pas sur la moi, on a bien ça ce salité, na boaka. Ils ont que ça abattu. Au bout quand bien. Au bout quand bien été. Sur les côtes, tu es venu sur un sapi. Comme ça, on peut changer d'endroit. Taka Karine a bien tellement insisté qu'il n'avait pas makamon bandé kusala. Donc n'avait pas choisi na c'est ça va na on les kaka pa na on yo c'est l'émission kaka on a pour battre ba oloba oh
Niki a changé ndako azwi ndo non azwi ndako. Awa naza epa ya Mado. Nazo sala émission ka a epa na ye. Maman. Comme suka sambisi nanga na longolo ya boka c'était na tiki na longola lelo eza penza nini te na ngana changer mbeli Si so kata mbisi nanga na maseki wana na longola ngo
mbeli compliqué nga mwa moke ezangi mwa mino. Twana bambeli ebele awa kaka oyo eza mwa mino na continue mosala. naondongelaka babiloko oyo apres na kotia yango na naotia mai na moto leta nasopela ngolo na nga vana sa sauce nasopela yango eau tiède leta naotia mai na moto nasokola mayebo na nga mpo ezala na mabele ebele yango mpe nasopela yango mai ya moto mokie mpo fo kosokola yango 3 fois apres obwaki nango mai ya moto moke mpo ebimisaka bankoso bato bayebi yango so olambi yango kaka bongo sa kosokola yango bien loko eza fraîche ezala lokola mbisi ya mai nayeba yango ebotaka mpe mwa kusu. Jungeza kaka. Chega na chama ya moto. Supera uma mai ya moto. Chama ya moto nosupila na ngolo afungola gaz na profite lokola naocha mai ya moto kuna na gaz mpona supila na ngolo na profite na sokola pe mayebo na nga po ezala mwa mabele ebele yango basokola yango malembe mpo epanzana mpe pamba etikala na sopeli yango mpe kamba moko.
Bango ezalaka pete bato balamba yango bayeli. Nayebo ezala mabele fo kosokola yango mpenza so osokoli yango te mona ezala vraiment mabele. Na sokoli da mayebo nanga nazozela mai ya moto na sopa mai ya moto mosusu na ngolo mukie na obwaka pe aso na bwaki ya moto makasi epanza mayebo nyonso parce que mayebo oyo ezalaka penza fragile na obwaka kaka mukie le temps na tuta bepice nanga mpona sala pe sauce otonga nanga ya otonga yo nayebi ozala nosungisongi ya otonga Basani? Nga penza. Quand on a fait notre travail, on a pensé que c'est la Keren News ekufa. Ma Keren. Aujourd'hui, on a potanga ma pasteur. Babi on a parmi bateau basala que Keren News ekufa. Dodo kolonga te. So yebinde na yoka kanda nde to travailler te. Chika. Na olinga nguna profiter na sa papa pasteur Mayala, papa Freddy Mayala, papa kitela so mutema. Papa kitela so mutema, maman bo kitela so mutema, bozong c'est la so site. Chiko parola zobanga na place bato ba sali ke Keren News ekufa te. Pona na sola ipe no moko sa kina te ya yo yebi yo so mona mutu place olela olinga place ana ake sumba na sani isimba te na profiter na kataka be pisse ya potaka ngongi zate na amuta makambo ibele.
En tout cas, nga matungulu na biloko hein. Et les capete mais matungulu pe sala bien. Tina mbisi bo. Taka mbisi zibele. Ena tcha bitungulu moko ezate. Ya mbisi ya mai na kalinga yango te mais oyo na kalinga yango mokie po na otya eloko mosusu na kati yango wana mokalinga sauce. Mama babiliaka mingi kozala nde bilobaloba te. Nga tomate ya mbuma boye etela mpenza te. Sikoyo nazo sopa mai ya moto ndambu awa na ngolo nabongola susu zei susu oyo ndambu etikali naotya na mayebo meloko eza moto makasi moye na tyango bongo eza te naosangisa ngo na oyo eya na pompe awa pesaka neti mwa tieda pwe nakotya mayebo na ngai
moto eleki makasi ekobelisa ngo etuka ye makasi. Boye po air moma yebo loko ezala fraîche mwa kusu ezalaka na tie boye po mwa soki ezalaki mwa moko etikala na kati ya outil d'oyo. Awa nazotia natia sauce nanga omoni ngolo ezwi nini sikoyo naosupa ya moto po sini te soki ewumeli ekopanza mbisi bino boyebi kaka. Bon. Sikoyo. Che. Bato mosusu balingaka cube te mais natie cube na ngai ya marinade na cube ya crevette. Check bien crevette. Chungwa. Ila huile za moto nakalinga nini entre temps oyebi ka to gagner temps pe mayibo. Ciao. Au quatrième fois na sokola ngo la quatrième fois na sopeli au moins au tiers. Etikali. Natie nini nanga na benga ni céleri hier ndukalinga ngulu nanga bini
profiter pe na tokisa makemba awa acha makemba nanga mpe na moto makemba yango wana mpe na profite na tie na moto sauce nanga ekomi kobela mpona sopa ngo na kati ya nzungu sikoyo naosopa sauce na nga na kati ya nzungu na nga ngolo mbu na biso yangwana na tie na moto achaka mwa mai moke parce que eza mbisi yango ebotaka mai so tie mai ebele esala flavor yango nde eza boye ngolo ewumelaka deja te mayebo mpe na otya yango après mais fo ngolo etoka na mpenza so ekomi pembe na kobela nde nabwaki mpe mayebo natie pilipili na nga parce que eza mbisi ya mai kifini na zipi yango oyo tozela yango esala neti kobela après nazwa mayebo na nga na kokomplete kuna omoni mbisi na biso yango ezotoka awa makemba nange ebeli na okitisa na remplace mai ya fufu nayebisa bino lelo naaka shosho tie mai nanga fufu awa so esali neti mwa kobela nde na otya mayebo nanga kaka nde nayebisa ya bino toka nango makemba nango ena olinga natya na sani nde na kolongola poso wana boyebika nalambaka nanga da fufu ata bomoi nde nasali boyi te yango na basorte nyonso belubu nasala bomoi nde nabalolaka mpe amoteke mpenza c'est-à-dire nalambaka awa sikoyo nali natya mayebo na ngai nasala mélange ya elubu na ngai bandotya mayebo na nga
eumela susu to eza mbisi ya mai ezwanga ngo te ebele te na moto po mayeba ngo mpe yango mo ebimisaka sola ya mbisi ondire mbisi ya mai ba bio bon tokomi kozela kaka likamba kobela ya na bouillon bouillon ya mayebona ya ngolo Master Anastasie Lembi de mon cœur. Aminata Kolisa Ndongo. Ma maman Suzy Banda ya Nzambe. Pebi ka okop na ngati petit na numéro du tando. Maman ngonga yo no balola moteke na lingi na lamba. À suivre. Toi ka mukemki opemi otali. Omoni? Ufuna ngetoki biloko na biso eza kaka etoka soki kaka mai ekauki tokitisi ça. Bon, tout est bien qui finit bien. Yango biloko na biso ebele. Mwana ndenge toka. Parce qu'on a une kitisa. Na tiango na basani. Pizza siko na mekano liyebo mungu ekoki liyebo moto
Bon. Merci Naba téléspectateurs, nous surtout à Karine Yamado TV, Bolandaki, Maman Niki Ndenga Lambi, Miss Moni, et comme ce qu'on a un moment où le lait et dégusté pour et puis ça résultat et bien ma belle to et bien solo. Avant on a fait ce mal pas à Maman Niki, na bandana n'est pas bien invité au bazar très cher pour na biso, bah yoko déguster biloko oyo. Chef Nanga bonjour. Bonjour. Kombo ya. Grâce les Moussa. Grâce les Moussa, artiste comédien. Artiste chanteur. Ok. Musicana. Tout le monde peut déguster. On peut savoir le résultat. Ouais, on peut savoir le résultat. D'accord. Après tout le monde, notre papa béni et mon soeur Nanzambe Kati Nankolo. À tout ça, là, encore Ben Zakomba. Papa, bonjour. Bonjour. Papa, santé Kitoko. Non, ça va Nangolo Nzambe. Tout le monde est sur le invité à déguster. Oui, les invités, notre maman Nika Lambi, mais ils ont frappé déjà, choco frappant. Le pasteur, ça le lycée que c'est à solo, pasteur à quoi ça gâté. Maman Niki, mais un peu qu'on réexpliquer, bah téléspectateur Karine Yamado, ici quand on va rataki, l'explication na yo, bah coquin un peu qu'on soit idée, na néo la mbili loko. Ok, quand on explique qui, quand on a joué qui ngolo nangai, na bande ko sokola on a pompi. Parce que on a maï vraiment ébélé pour nous la zei parce que eux ont ngolo ya et où t'es maman fraîche t'es no ka ya fraîche ils étaient on a somba qui ils a kana na boucherie ndé na sala qui on a longoli zei na sokoli penda ti zei sili ndé na pasoli na bimisi ba salito ezala na kati longo ba nini ba mikwa na ba mandefu na ngona ba biloko nyonso tout na kati kati on a tie wana après na ozo maï na tie na moto et comme tiède na sopeli yango na sopeli yango longoli souma ya zei wana na boaki les à des fois na lamba ka mbisi ya maibo na lamba yango na kalinga sauce te mais comme na bande ko tiango maibo pembeni maibo wana pesa eza ya maibo wana eza kapé mabele makasi soko zon fofu ko longo 3 fois soko longo 3 fois après au tie pembeni tango ko tie pembeni moi au tie na sopaki na mbisi na sopa pe mukie na mayebo pour mayebo on loko eza fresh nde utimba mo fraîchement na mabele ko benda miso ebima na nkusu soko cheka ka bon ke bolingi kusu na monoko donc faut que sopa mai tant sopi mai ya moto efandi mo mke le temps na chaki tomate na ngambuma bitungulu ndembi na ngana poivron na kalingi yango na moi huile ndambu nde na sopaki après na tie biloko na moto ngolo na moto to ngolo toki na moni ke mai ekiti elingi bela nde na zwisi ko mayebo wana comme eza pete panzana po so botala ngo bomoni eza minene na miniso awo yemona na ti na chi na kacha mini ya nzungu na ngangolo nde toki yango bomoni résultat yango yo ebeli. Merci wana na ba obarataki. Bon, donc moi mutu fa 3 fumuli la biso ba tukobalia. On a un panzi pour un article là-bas au bazar cher. Après on a ozonga tu as clôturer émission na biso. Merci. Bon appétit. Merci. Papa c'est sérieux. Papa va dire tout est. Papa na cha fufuto makifu. Tuchebe bomo na ka mesa na biso ndengeza. On a petit papa. Bapesa na papa biso mosala nzambe. Po samba ngo biso mawa trop. Yo likimba gracia. On est venu nga fufu.
boy. Emeraude tango raté. Emeraude tango raté. Petit nanga Esther Kasongo, balobi Esther Kasongo espekila. En tout cas, toujours raté penza. Lembi de moi, Anastasie Lembi, de mon cœur. Ma maman chérie, Keren Mayala, bon appétit. À toi, ma maman chérie, Keren Mayala. Moté Maya, papa Freddy Mayala, bon appétit. Monton. Bon appétit. Bon appétit. Dans la paix, ça va, maman. Mais t'as la rare émission, la monara, l'onga mom n'a la confirmé. On a confirmé, là, ça va. T'as la rare la TV. Bon. L'onga mom n'a pas lié dans ça va. Après, c'est là où on a tout mis au coup de témoigner. C'est vraiment tout comme un casse. Mais j'ai tellement de cause de là, dans. Oh, mais là. Ah. Oh, mais les 5 ans, le bamba. Mon pot, de début, qui tourne au moment quand les a dit. Toko. Pasteur Béni. Moi, vous pouvez se dire rapide. Vous pouvez. Na baksa. Oui, oui. Ah, match c'est bien. Oui, oui. Quel beau gloire on te fait toi aux années là. Gloire moi on te fait toi aux années. Non pas y mo ma bébé nous me souigné la ngai mon frère gloire moi on te fait toi akuta na moi ça bien pour asa mutu moko bien azo mekto za na moi ça bien pour ala mbela gae. Pour afuso ici to mazo nganda. Azang. Ala munena na gloire to ma Francine. Ma Francine appelle ce mot Tebisiko Zali, cuisinière, il y a Maman Karine Yamado. Ma Francine, dans Yelimto, à ça, la gloire, on te fait trop pour le mouiller en même. Gloire Balapi, au foot, elle a parlé, nous avons soumis. Zopez-moi si au balapo âge ici déjà et comme Kende. Merci à Tokomi Nabiso dans Souka émission, Maman Niki. Pour le mot de la fin par rapport à Lélo. Prochainement, c'est un soumis, on va abisso bien, tout nous soit ensemble. Nous ensemble, oui, nous sommes abisso tous ensemble. Tellement nous lions là, sinon le mot de la fin, on a évité le bani. Dédicace. Asina lo liage. Toko zo nene nini. Ba ko zo nene pour nga zo nga, on ba ko zo nene. Nazali. Bafani nange bele bayebi numéro nanga je bani bazwanga te eza mosala nanga na sala papa pekisa te ayebi ke nasala mosalo eya mosala nanga nasala yango na intention mabe te eza mosala alingeli nga na mosala oyo akoki jamais kopekisa nanga te nga papa pekisanga te naopesa limero nanga pa bafani nanga nyonso oyo bozolukanga mikolo bozomonanga te nazali ata na tourne te me naza elongo na bino nalingaka bino mingi boyebi ke niki na bino naza ka nde nayebisa ye bino soki bozomonanga te eza ke naozala mingi libanda kosomba marchandise koteka boyebi nde eza soki naza nde naza boye momoi te ke na ye osala émission ekari nabengi nga na ye osala mpo naza soki neti na déplace moso obenga na bate naza te ezela soki nazongi plus 243 89 67 83 143 plus 243 89 67 83 143 numéro nanga wana ya WhatsApp na ba oyo nyonso tu baolinga kopesa nga critique na bande kolamba ezela wana tozalaka na mpona bino mpona koyoka nyonso ba oyo mpe bofingaka biso na lela bino fort mpo tozoyekola na biso kaka mutu akoka aza te
kolamba pe toye kola kaka m suspe na eza na moto aleki nga m supe nga naleki bato ebele mais tozoye kola kaka nayebi kende bovandaka na bozanaka te lutu oyo ifale pas simba lutu oyo ifale sala boye ifale pas sala boye naza na elongola bino nalambi mayebo oyo amoni ki aolinga na explike ye na ndenge ya privé abenganga na koexplike ye pesa biso réponse na question totunaki chambre cuisine bureau eloko nini egardaka mbala cuisine na chambre cuisine chambre bureau te bapona moko te mwasi ayebi olamba te na libala ofanda te mwasi ayebi makambo ya chambre te na libala eza mpasi mobali na obima libanda mwasi ayebi olamba te mobali na bandokende kolia libanda donc mwasi foye il faut ayeba kolamba mpona mobali akende libanda te mwasi na chambre il faut mama il faut koyeba kotia papa à l'aise kobongisa kuna kobongisa mbetu mwasi o mwasi so li mobala bima libanda te et puis nga na baxi yanga 3e respect et pas mobali biloko wana misato soka oza bongo esili mobala ndovandela na oyo na ndako bien aotala libanda te so oza respect oza impoli ba mobala okeluka oya respect libanda so oza respect oza impoli oyebi pe kolamba te biloko wana nyonso tous les 3 critères on atangi oza na ngote yeba ki okabi mobali et pas ya baninga o baza libanda bazozela maman toi non sur le téléphone mutu moko to napsi na se émission na yo maman kala est-ce que avec la chaîne y mon côté pour sur après na été mon akaye trop na fuma na chaîne te pardon en fuma la te merci to komi na suka ya émission na biso boyoki réponse maman ndenga lobi yo comme tout là tout de suite là réponse maman na PC so comme mon émission oyo et c'est tout ça qui to pesa merci donc kolo yesu pour appeler na yo pema pourquoi pas à Karine Yamado avec la chaîne Karine Yamado TV et à Gloire on Motofa 3 il était là derrière la caméra pour nous filmer émission et les kakitoko là je dis aussi un grand merci à tous les abeilles de Karine Yamado et là je vois mon frère les abeilles depuis Turquie on a mon les abeilles ouais et puis les abeilles de miel de son après les abeilles de Karine en soi Abdou Samuel des gars. Donc à tous les abeilles de Karine Yamado, là je vois Angelos Langouine depuis Turquie et Georgette Loukanzou depuis Turquie et pourquoi pas mon doigt dans Raki, France, Angola et Moro Braza, mon frère Majoma, tonton Charlie, mon ici à wana bino to kuté na mikoloko ya banga suka nani Michel Influence Saoudien moko bien vu na petit na amona okala après quelqu'un n'esprit na boîte té oui na pesi ta Karine merci té en tout cas merci ma chérie Karine Ngongo et Amado moi Sambishi merci pour l'invitation na yo ngo bengisa kinga ubande ko bengisa nga depuis mais tant ibande ko permettre té mais lelo moni ke na salé l'émission na ndako Karine parce que nazaki penza pied levé nazala mambo bele manda osala sino bena yebisa bino bwana nda kuna emsu na ngana ko senga eza bien te na bitena yo aussi c'est la ngoka awa pona sisa nyongo on azali nango ya émission muninga a Arizona Kiniki Lopez abeninga na ko répondre à une invitation en tout cas merci Karine Yamado merci aussi la fan nanga tout na linga bino mingi merci à mon boss Ale Boyo depuis Matadi merci président Dombo Singa. Merci Esther Kassongo, Espekila, à la famille au son qui est Mobimba, Betty, femme africaine, Betty Mona. Ça c'est mon neveu, grâce les Moussa, mon grande sœur Nanga. Samantha Ilanga, Richie Kalonda, en tout cas, merci. Et puis Nanzambe Wana Po, Azobomba Biso Malamu, et prochainement, Tokokutana Lissous. Merci, tout est bien qui finit bien. On se retrouve au nouveau numéro. Bye.